mabino nyonso bozolanda Stéphanie La Rose awa na La Rose Show. Bienvenue encore dans La Rose Show. Les belles dames ozali ndaku na yo, bienvenue. Leo na na suki nanga lelo collection ndenge na taka perruque nanga ozali ya fonto. Tout ça que nous avons na che call ndeti lo bomoni bolebe na che yango call et na lobi pourquoi pas na filmer yango na ndena promettre ki bino ko collecter une vidéo comment ya ko lata fonto na yo e bima kitoko so ko sala medel na yo ezonga sima. J'espère que vidéo oyo ekosepelisa yo kozwa un plus na koloba mingi te na kotika yo yomoko Olanda. Loko liboso na kopakolisa di gel oya got be on est na kotiango na cheveux nanga naturel pona ebenda nga ba baby hair nanga très bien parce que baby ke suki nanga ezali naturel eza vraiment makasi donc fona sala la col wana très bien na bendango pona aider ke suki nanga ebenda na bien après na kotia wig cap wana ya pepele pona aider ke suki nanga ekangama esika moko epanza teta na kolata perruque. Ah, on a la perruque très bien, na koti perruque na ngai na mutu, na kobungisa yango bien pour perruque evanda o bien. Après, on a peigné suki très bien, on a peigné mèche dans la zone siango sima et bien mo momoni de chapeau nanga evandinga bien, evandinga pa place suki nanga ba bébé ezali, na kotia ba pince wana liboso pona edenga keta na zo chakol. Col ezwana suki te donc col ezwana perruque wana liboso te donc nazo tia col na kaka place bomoni ki ba suki nanga ba bébé ebandi nazo tia ngote ki na leki na commission na sope liboso wana tende bozo mona na pezo klende place ba suki na yo ebandi ya ba bébé nde place ko tia col na pona perruque na ebima naturel. Après on a quoi ko chese bisika o na che col wana ta pona ba 15 secondes pona col na yo ekangama eza stick avant que o ya ko tia fonto. Après on a quoi kocha lace bisika o kaka na chaki col wana tukwa ko coller yango suko le bedam to nazo coller nazo fina na misapi na ngande bozumo na video zo la kisawana ozo coller ozo fina font batia kango bisika o suki no ba bébé ebandi batia kango teki liboso ya mbunzu te les belles dames nde bozomo na video zo sala na fo luka ke font na yo ebima vraiment naturel comme suki no bisika suki no ezali koluka teke o lekisango o tiango likolo ya mbunzu no ebima ka bien te. Après les belles dames nakoya ko chesko ki tambala na mutu bien fleur moko za na mutu nakoya ko kangango bo pona 15 minutes pona naza sûr que perruque wana evandinga flat pe ekangami très bien na mutu. Après 15 minutes nakoya ko longola sko fula ona kangaki na mutu nazo episode les belles dames nde okangi yango boton okolongola fula okomona penza ke suki na yo ekangami na poso na yo siko ko peigner yango ko sala modèle nyonso lingi okomona ke perruque na yo ekobouger te ekolongwa te pona ekangami siko na col na yo bien. Ok les belles dames après na ko benda siko ba suki nanga ona kataki pona sala ngo baby hair na ko benda na brosse et na ko chasko gel liboso pona ko benda ngo bien ela la kitoko. Donc vidéo la salon de nazo sala ngo na brosse donc eza vraiment facile les hommes na keza facile donc eza quand même pas c'est pour na ko benda ngo ela la yo bien donc yanga the best on ko sala eza on a célébré dans la vidéo pe na sepela kindenge ebimaki vraiment bien. Donc merci beaucoup na ko landanga ko bosana te ko partager vidéo ce que sepeli nango merci. Eloko eleki bolingo eza tenga la sengi bolingo soki bolingo eza yoko sala moninga mabete olobila nzela bolingo nyose kopesa melangai ebuki bakomande manyoso na sengi bolingo nalingi nalinga yo koleka nyonso yo namba wana nazala mosusu te nalingaka lokola yo nalinga moninga nanga lokola na milingaka
que les belles dames à ce que tu commis presque 23h na Coca-Cola na sukiti na ngakana na longola suki na longola suki donc ce qu'on dit kola nango il y a un problème parce que et kolongwate bomoni et kangami déjà na mutu quand les kangami kolongwate maintenant quand na la za la laisse donc on a changer suki mususu lobby na ko chama inanga boye na bidon na mulangi boye et on est na ko chaka ka liboso na ko spray ka liboso na pona elembisa colle. Et après, on a notre peine dans la sanguine. On a côté ça y est. Bon. Donc, c'est vraiment facile. Donc, voilà. Chapeau long. Merci na bino nyonso bandi nanga ne bandi pe bokom nanga na suka nzambe ya pambola bino nyonso ko bo santi so communiquer vidéo o et c'est pelisi bakisi implice dans les belles dames ko aimer yango ko sala ngai bien puis ko bo sanate ko zala abonner na chaîne nanga ya La Rose Show avant obima et ko sala nga bien mingi ko bo sanate ko landanga na Tu Congo na Sepela TV. Merci na ba boss brothers, merci na yum to landaka ngai wana tukutani. À la prochaine, Tinate et Kominatina. Bye.